Pasteur Denis Pwani osenga excuse orosenga pardon yolo oseskize. Ozomona teke modelo kolobela. Batu bakomona yo arrogant. Bakomona excuse ango peri pona intérêt na yo. Sala siko neti mutu mosusu. Asalaki makambo yo salaki. Azape modèle yozali. Pasteur Marcelo Payebi azalaka. Ye payebi Pasteur Marcelo azalaka. Asali makambo yo salaki olobaki. Taonan bakundi madame ilete. Après oeko senga excuse. Oeko s'excuser. Ah. Na ebite soki makambo okomona ngondenge nini. Quelle arrogance. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baccessoire, Osombi ba produit de beauté, Osombi ba crème, na komboya Papa Robolide, Okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko, Pasteur Pétage Makamba Salaga, tango alekaka na internet. En tout cas, elle a la distraction pour Nabiso, to sekaka, na barando asalaka. Pa Nabiso to linga rando to profitaka. Me ye moko, tango osala makambo wana. En tout cas, faut calculer bien. Po ba ninga na ye, o basala musala moko. Atakaka bango, problème yate. Mais tango atake mutoyo, na modèle oya linga ba take ete. Na modèle oye asilika. Siko ya take koleka. Parce que na ebite likamuni ba nango na Pasteur Marcelo na kukwa. Pona Rafiri Tumba bel et bien bazana likambo. Yango Rafiri Tumba ataka ebongo. Rafiri Tumba ataka batu muso bongo te. Banda rando tia kufi. Ye modèle atakele Pasteur Marcelo
mpe na makambo ayoki na page ate eza bongo eya makambo oyo biso nde tokokosala ye mpe akokosala epekisami te me soko asali yango fo andima yango asali. Eske Mama Congo ntango atake Pasteur Marcelo na bapaster mosusu bomoni Mama Congo aye kosenga pardon te, aye kosenga excuse te, aza na boule un jour asenga excuse, rien du tout. Mais ye ba excuse yango mpe eleki na ba pardon na bato balimbisa ye bali kotia ye pembeni na ye te. Pasteur Mike Kalambai alimbisa ye te, alimbisa ye bakutana bakangama bafoto baseka eseli basololaka mpe ti lelo. Mais Pasteur Mike Kalambai alingo kangama na ye te. Alobaki bainvitaki ye na fete ya Zénith, mais c'est normal kuna eyali concert bakoko invite motu nyonso atanga Papa Robo na Ligarando. Concert eya concert po bango bakobeta concert ya gospel me ya concert po batu basepela, batu bayoka message maloba ya nzembo ndeka toka banzembo ya mokili maloba nango ndenge pe banzembo gospel eya pe na modeli ya maloba nango okoyoka. Tango nzembo o babenga ya mokili maloba nango ekoti yo ememi yo, maloba pe ya gospel ekoti yo ememi yo na kote nango. Donc bapesa invitation eya problème te, balimbisa ye me bali na kanda na ye te. Makambo asalaki alobaki mpo na Pasteur Marcelo ngai ndenge alobaki alors eyaki opinion na ye. Me ntango aye aye kosenga excuse wana nde etushe nga, eya teke etushe nga na ndenge bien te, namoni yango mabe. Mpana ngai Papa Robo alinga koloba na ye te to modele alobaki atiki bongo. Po ntango alobi eshoke batu seto ba o balinga rando te, babiso ba o tolinga rando. Makambo eshoke biso te. Lokwa tolinga rando, on se calme. Toko profite kaka rando. Alors ye moko Pasteur Marcelo alandi yango te akolanda yango apres ekotouche makasi na bana na ye. Bakotala yango bakolanda yango bandimise tushaki. Alors ebongaki aya na ye te kosenga excuse. To so alinga sala yango azwa nanu temps. Naoloba bon mpo na nini? Parce que asengaka baexcuse ebele, asengaka bapardon ebele. Soki Mama Congo ye kosenga pardon to excuse, eya nango problème te. So pa asengi na ye te, eya nango problème te. Mais ye Pasteur Pétage asasi batuni ye soki azo confirme makambo yango ya solo, alobi la mama ekosaka te bapage wana 80% bamamba vérité. Tala benergie abimisi
alors nga na monaki yango mabe te akoannonce ka nouvelle mpe akosala rando ata moninga ne na pasi bo eya rando ndenge ntango Rafini Tumba populaki na monaki yango mabe te alors me ntango aye kosenga excuse wana nde namoni yango mabe parce que asali yango na intérêt na ye ironie pasali yango avec intelligence po pardon na ye excuse na ye bato bakolanda yango te na mokili bato bakotala yango moke baoyo bakotala yango bakokipa yango mpenza te me bavideo oyo ekotikala oyo ebanda otambola na oyo bato banda obeta masolo modele apupoli ntango Pasteur Marcelo na nakundi mwasi na ye te ekokozala mpe asengi excuse po amoni première dame na matanga na mobali na ye en couple place wana elengisi ye première dame alati noir mokonzi ya mboka noir batia mpe elongi na mwa se tolobaka na se donc baa na douleur nakanisa bazalaki baami na bango mpenza bango mpe baa na baami mpo bato bakotuna première dame akesala nini kuna na mokonzi ya mboka modele namoni ekoteli na bango modele balati modele batie mutu na se na modele mokonzi ya mboka yambi Marcelo selon nga ce sont des amis des bons amis ataki amitié banda kala te mais baza ba des bons amis siko ba wana susu etouché Pasteur Pétage ou bien touché nango ye te mais pesi boule alobi ba porte ekokangama ata aza na mapangu na ye Pasteur Pétage ndenge alobaka aa na mbongo na ye ti lelo soki abwaki yo libango pie mbongo abinaka asepelaka donc baporte mpa kolinga te kangama mpo baoyo bakendaki na matanga wana na baoyo basungaka ye alors akosala sosi nini asengi excuse aseskize sikoyo bato bakendaki matanga wana baa bazoba te soki kuta asengaki pardon banga babetango mpe kakara bongo sikoyo yai kosenga excuse donc bamoni ye quelle arrogance mais Pasteur Pétage fo yebaka ke ntango balobaka yo moko oyali to ozalaki criminel ndimaka yango parce que osali 6 ans na kasho basalaka 6 ans na prison ofele te à part baprisonnier politique yo mpenza osala 6 ans bakanga yo na groupe na yo na bandi na yo mais soki totali yo awawa bakotuna na Vincent Chiruzi Pasteur yo mpo oyebani na bacriminel
wana yo po seleki tala bisika yo kende Vincent na lobby bana ko benga nga tokuta la na minuit na bana ba criminel ndenge mazo benga yo bokuta na minuit yo pozo yamba oko discuter changer air bon soko ebakita ya criminel ba oyo bosala opération liboso oyebana na bango ndenge nini tango oyebana na bango oyebana na banani ba pasteur oyebana na ba criminel pasteur Pétage Isaac Kabakaba a confirmé aza mondimi na yo asambelaka pa na yo ayaka par hasard église to bandako ya par hasard masambelaka kuna Isaac Kabakaba apesa badon wapi l'église non tina borfelina chaque mois Isaac Kabakaba akabula plus de 50 sacs ya los na ba misuni soki ya ngombe soki ya mutu na ebite makabula ba misuni pa na yo pe kuna c'est possible akabola surtout tango avec la difficulté na tango ozalaki te mais yo wana kaka ozokitisa bakamarade na yo bakolege mosusu ozotika bango bakolege no bapaster ngai napekisi na ngai te okitisa bango sala randwe sala okosala me tiaka na mutu na yo osalaka yango okitisaka bango bakolege na yo bacriminel obombaka bango wana bakolege partout ape na internet to bakolege na yo voire même au maudire collègue na yo ex-travailleuse na yo copine na yo pe lisusu Rafini Tumba olobi tokotala soki oza mosala nzambe te tokomona en tout cas pasteur Marcelo nandimi te ya kokotika nayebi te po ye mpe ali lokola pasteur Mike Kalambai te ye modèle namonaka ye même bagarre na nzela boko bagare akoti yo mpe coup de tête soki yo mpo wana ba coup de tête tokwei wa d'avance yo na ye fona mekana kotuna pasteur Marcelo après 6 mois so makambo esili soka kolinga na organiser bino de combat na internet te bitumba penza na stade Papa Raphaël bolati bagan ya box me bokobunda modèle to sauvage mukumbusu sauvage arbitre ozala te kaka babougie rouge pe ya milai eboki bobagare po Marcelo ye mpe Marcelo ti yalembisaka makambo te aza du te bato bali du baignoraka makambo ebele bazali bapaster Mike Kalambai bapaster Moïse baza ebele mais pasteur Marcelo omoni te camarade ne na matanga pasteur Makoso ya Côte d'Ivoire ye mpe ayebi ke yo popoli
tout d'abord satanga komona et bien outi pasteur Makoso général Makoso atanga komona yo aloba bien. Les gens me comparent avec un certain pasteur de la RDC qui s'appelle Denis, si c'est Denis Lézy. Non, moi on me compare avec personne. Moi je suis général Makoso. Moi c'est Makoso. À ça l'oba déjà. A télé la comparaison à yo et ça t'est. Ye na yo bogande ye mote. Siko master na ye. Pire master ya makila. Pasteur Marcelo. Siko pasteur Marcelo angope. Aza petete. Modèle na mona kaye. Aza même na ba coup de tête. Sera bête au coup de tête kao. J'espère qu'il y a pas un coup de tête. Le cola, on a un collègue, il y a un criminel, un kidnappeur, un escroc professionnel, un escroc comme toi, Pia Kombongo, na confiance. China Rambo. Obeta le bois au bimi. Yepeka mdabimi sa kiwa je crois. Yepeka alinga kiteba bomayo. Aokela kiwa mawa. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baccessoire, Osombi ba produit de beauté, Osombi ba crème, na komboya, Papa Robolide, Okozwa réduction totale. Chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katesana na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon so ya Elengia Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.